Amen. Amen. Tozo luka l'idée zani ni to luka to bimisa Moïse to trouver ba version nyonso pardon oyo bimisa Moïse oyo tozomona pardon image ya Christ na kati ya Moïse. Amen. Ou l'image ya Christ na kati ya Moïse. Voilà, pour excuser boyebi lingala eza mwa passé. To mélange kaka lingala français anglais. Voilà to loba. Nga frère na bina loba portugais français anglais lingala portugais français ça 3 dans tout wana ya mbuya nga mo mutu. Bref, nzambe asunga na comme le bon kaka bien pona hotel français nga bible me uta kichasa. Anyway, tomoni bible lingala. Nzamba pambola bino amen. To message déjà bon. Tomoni na Psaume 105 verset 26 na yabite so mutumo azozwa note. Psaume 105 verset 26 tomoni Moïse serviteur de Dieu. Amen. Tomoni na Matthieu 12 verset 18 Nzamba bengi Moïse son serviteur. Mais awa bengi Jésus mon serviteur. Donc, il y a différence c'est ça. Amen. Amen. Voilà. Toke na Psaume 106 verset 23. Alobi Moïse aza élu. Toke na Ésaïe 42 verset 1. Alobi mon élu. Donc différence c'est ça entre Moïse na Jésus. Donc tozomona Christ na kati ya Moïse. Mais azaki caché ou voilé. Amen. Voilà. Tomoni na Deutéronome 18 verset 15 à 19. Tomoni Moïse comme prophète. Na Jean 6 à 14, Luc 7 verset 16, tomoni Jésus les prophètes. Donc Jésus peut moko akomaki azaki ko prophétiser ayaki peut comme prophète. Mais aza plus que prophète. Tomoni femme samaritaine sous na Jean 4. Alobi on peut alobi oh donc oza prophète. Et au monde ba musulman ti lelo ba benga Jésus comme prophète. Or Jésus est prophète, est plus que prophète, mais a prophétisé aussi. Amen. Donc ba prophète nyonso wana bazana sima na ye na kati na ye. O to ba bima ba grand prophète nyonso moko ta leki yango lobi je suis plus que Jacob, je suis plus que Moïse, je suis plus que Salomon. Vous priez, bozo senga sagesse à Salomon, mais plus que Salomon est là. Comment? Bato babonde la nzambe pesanga sagesse à Salomon. Non, senga mbala moko nzambe pesanga sagesse. Jésus pesanga sagesse na koloba su ya Salomon te. Yanga lobi na bango a corriger bango. Plus que Salomon aza awa, mais bino bo senga ka sagesse ya Salomon. Donc plus que prophète azali awa, mais bino bozolo bakaka prophète. Amen. Voilà. Tout le monde a Psaume 99 verset 6. Psaume 99 verset 6. Tout le monde a Moïse comme sacrificateur. Tout le monde a ce qui toque na Hébreux 7 verset 26. Jésus a souverain sacrificateur. Amen. Ah, c'est clair. Voilà. Toké na Exode 18 verset 13.
oh pour nabato barata ilobi Exode 18 verset 13. Tomoni Moïse comme juge. Toke na Jean 5 27 na Acte 17 31. Tomoni Moïse aussi a joué rôle ya juge. Après Bible sabiso Jésus peut aozala yem tako juger monde. Donc Moïse et Jésus, tout le monde imagine déjà na kati ya Christ comme juge. Non, tout le monde image ya Christ na kati ya Moïse comme juge. Amen. Donc ceux qui aux ongles tangi en sous bien au comprendre. Nous que moi rapide pour le na verset monsieur. Voilà. Toke na Ésaïe, Exode 3, verset 1. Ok, les rapides ou bien malembe? Ok, bien. On le fait déjà. Ah. On fait rapide. Exode 3, verset 1. Na Ésaïe 63, verset 11. Et le Bible, Moïse aza berger. Tout le monde dit Moïse comme berger. Comme berger. Dans Jean 10, verset 11, Jésus, les bons bergers. Donc tout le monde est sous image de Jésus déjà na kati ya Moïse, tant Moïse azo mema ba troupeau ya beau-père nae azo ki na bango na montagne ko lesa bango ko tambusa bango ya on te expliquer ki ba troupeau bazara toujours na besoin ya mutu moko azala liboso mususu na sima soit mutu yango air moko yemuka okende liboso air moko aza na nzete na sima mpona kolakisa bango nzela soki mpe danger eye ye moko akodéfendre bango. Mais les bons bergers, tout le monde dit Jésus-Christ, oh, il a payé vie nae pour l'humanité. Moïse a dit qu'il a payé sa vie nae pour les Israélites. Mais Jésus a payé sa vie nae. Andimi akufa. Moïse andima akufa. Ata ange mort andimango. Mais moutandimango, Jésus, y a un babengi les bons bergers. Amen. Amen. Tout psaume 77 verset 9 na Ésaïe tout le monde Moïse comme conducteur. Or le vrai conducteur c'est Jésus-Christ de Nazareth. Moïse a conduit bana Israël ma 6 missions. Mais Jésus a conduit ti à 6 missions et ti na croix mission ici il est à la droite du Père, assis à la droite du Père. Donc mutalak saranzela Ésaïe. Na pesa exemple ya nzembo toyembaka. Yesu azali pilote ya komema bandimi na nzela ya likolo. Amen. Eza na nzembo mo na banda yoka ba na kin tant nazali na kin mwana muke ba voisin basala ki église na kati ya parcelle na bango à l'époque. Bazoyemba mama wapi tike nanga makila ma Yesu nakobanga eloko te ekome mabandimi na nzela ya likolo. Amen. Donc muto alakisaka nzela ya lola eza Jésus. Mutu moko takoki kosala pont pour leka okende pa Christ et pas Nzambe. Mutu amema biso epa Nzambe eza kaka Jésus. Donc les vrais conducteurs eza Jésus-Christ de Nazareth. Et tomoni na Exode 32 verset 30. Exode 32 verset 30. Totangi sus na 33, Exode 33 verset 9. Toke sus na 1 Timothée verset 2 à 5. Tomoni Moïse étant que médiateur na Exode 32 verset 30, médiateur. Mais dans 1 Timothée verset 2 à 5, il y a un seul médiateur entre Nzambe na batu ezakaka Christ. Médiateur mususu azate.
Et Moïse a joué aussi papier wana, rôle wana. Mais ça qui image ya Christ na kati ya Moïse. Donc bana Israël so ba sali mabe il faut ba bonde la Moïse, ça est bonde la papa, yé pa ke na montagne salion. Amen. Awa tomoni médiateur moko et bisi biso ezali Christ. Donc tout ça sous na besoin OK na montagne te. Tout ça sous na besoin ta koloba nzambe ya tel de toyoki mikolo na Congo et comme mode et makasi nzambe ya mutu boye, nzambe ya mutu boye, ça c'est l'idolâtrie. Tout ça na besoin nzambe ya mutu moko te, tout ça na besoin ya Christ. Oh Santo Maria, Santo Petro, babenga ngosu banane. L'eau bénite, Joseph, Ezate, Marie akufa, Joseph akufa, Moto oyo akufa asekwa, oaza médiateur na biso entre biso na nzambe, c'est Jésus. Donc il faut tout l'écart toujours et pas à Jésus, tout l'écart toujours et pas à Jésus. Tout ça na mutu mususu te. Na Nombre 21 7 lobi. Nombre 21, verset 7. Tout le monde Moïse intercesseur. Moïse pas joué rôle sous ses intercesseurs. Ce qui problème est ça, il faut qu'il y ait une montagne que prie. Si Moïse a intercédé. S'il y a un problème, Moïse a intercédé. Mais dans Romains 8, 34, il y a écrit ce intercesseur, monsieur César, Jésus, oyo avant de la droite du Père, a prié l'Arabiso. Hier, parfois, au yebino kutute au lali comme un bébé net au lali le malgré ton prière qui hier ti lelo na butu anzamba botoli pema na tonga zong selu yango au yebi même pas miracle ndeni ça misa miracle bilo ko ça mais ça ba miracle ko peso pema ko longola pema ko pesa eza habitude te eza miracle et tout moni Jésus zo yebisa Pierre que diable azoluka bino po tamiser bino, diable azoluka bino po tamiser bino, diable azoluka bino menga na prier pour na bino po kondima na bino koyate. Donc Jésus a intercédé par le papa jusqu'aujourd'hui pour na biso. Amen. Il y a un moment parfois ba makamso ya mabelingo ko ma comité oh pena chance eza chance te eza Jésus mtabateli okoloba te chance lo banzambe. Ba chrétien balobara oh na ebite voix moko yebisinga te voix moko to loba Saint-Esprit kolobara voix na te parce que ça ba doute ozo douter yango zo ba voix moko ti lelo il faut to za susu ba to loba voix moko te loba Saint-Esprit ayebisinga loba ndenge na raté accident les nzambe loba ndenge na raté mbongo na raté eloko malade wana épidémie zwinga te nzambe mtabate koloba eloko mo na yebite chance biso chance ezala raté nzambe mtasala. Amen. Mtu mwa komi kensa Nan Serge. Ok. Nako ad Serge. Nako ko ad Serge. Ok. Tusuka ki d'intercession. Voilà, tout ce qu'est une intercession, Donc Jésus a intercédé pour la biso jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, il intercède pour nous. Donc le vrai intercesseur, c'est lui, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui, oui. C'est lui, Jésus-Christ de Nazareth, le vrai intercesseur. Intercesseur, il y a solo, et ça Jésus, alembagate, alalagate, aveillera sur biso, nga ermo na intercédera, oui, na intercédera pour na groupe, ermo na intercédera pour na makasi. Ah, nzambe, batela ser mami, nzambe ba yini nyoso ya ser mami, nazo telemela bango, nazo tindela bango moto, mais na temps moko boyeso na lembi, nzambe, natiki ser mami na maboko na wana intercession elembi.
nzambe natiki pasteur Gilles na maboko na wana intercession mais tant on a na makasi nzambe ba problème à pasteur Gilles nzambe ministère à pasteur Gilles nzambe frère Enoch nzambe mona musala na ye nzambe sœur Tantine bane ya sœur Tantine mobali ya sœur Tantine musala sœur Tantine nzambe batela wana énergie zali nzambe all nation nzambe mboka na ngai Congo nzambe président na ngai nzambe président na biso nzambe mboka na biso province na biso bitumba ezali nzambe kitisa ba ange na yo armée céleste na ba bundela biso batunyo voilà one énergie ezali mais soki énergie sili nakomi kaka nzambe natiki Congo na maboko na yo nzambe natiki nani na maboko na yo wana déjà lembi mais Jésus Christ alembaka te balobi alalaka te donc aveyaka sur biso chaque jour azo intercéder azo veiller tala musala sala donc le vrai intercesseur c'est lui amen amen bien mobateli Amen. voilà donc yango toza na canal mosusu te à part Jésus, on n'est pas pour aller vers le Père. Non. Tout est centralisé dans Jésus-Christ de Nazareth. Tout est centralisé dans Jésus. Bamate yawana, oh papa spirituel. Non, papa spirituel azalate, père de la foi. Père na foi, pardon. Ozana père, il y a foi. Papa spirituel azate. Papa spirituel, c'est Dieu. On ne le voit pas. Un esprit, bamonaka été. L'esprit, c'est Dieu. Parce que y a là la raté papa spirituel na là la nenge me ona yo et le but na mon frère Enoch ce qui a koufi au commis orphelin spirituel or un esprit a koufa raté amen. Amen. Voilà et toujours dans le livre Matthieu la Bible dit Jésus m'tazolo ba n'appelé Matthieu 24 c'est une bonne sanité. N'appelez personne. Voilà, Matthieu 23. Matthieu 23, 10. Alobi, Nabanina 8, Matthieu 23, 8. Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Et Nanef Alobi, n'appelez personne sur la terre votre père. Yango nazotu na bamakte ya oebimeli wapi. Donc ça moyen moko ya ko contrôler batu moyen bamate ya moko théologique pour ko contrôler bana nzambe pour ko bangisa bana nzambe je suis ton père spirituel. Voilà. To ko respecter batu mais père spirituel te. Bible boyango. Te ya biso père na foi. Papa na foi. Ah. Yango bakomi awa ngate mna komiango. Jésus mogazolo bana 23, Matthieu 23 verset 9. Ponga lingana ba référence et ça a été frère de Doc aussi. Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi. Rabbi ça veut dire quoi? Maître. Car un seul votre maître est votre maître. C'est qui? C'est Rabbi, c'est Jésus. Et vous êtes tous, donc biso tout aux abba frères naba sœurs. Et n'appelez personne n'appelez personne sur la terre votre père. Car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Surtout qu'on a dit ça, qu'on a reçu musique. Donc, autre ça, la rawana, oh papa spirituel, et ça idolâtrie. Oh Nzambe ya Mutuboy, pour ne pas citer les noms. Nzambe ya Mutuboy, et ça, idolâtrie. N'habitez sur m'tazan la question place. Nzambe linga gloire na ye qui n'est pas na ye moro yango interdire awa. N'appelez personne père sur terre. Notre Père, c'est lui, seul, le seul Dieu unique et véritable. Azana likolo. Voilà. Non, azana question place voilà. Voilà.
te monite question exacte I believe is clair. Il faut to checker ok le ko la bandimi ya bere tondi maramena men te bongo so doute eza olobi so question eza olobi ko loba mais comment bolobi à Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac? Pourquoi Jacob? Pourquoi ni Bible bon? Mais vous t'as posé une question, on a doublé. On a avancé. Acte 7, verset 35. Acte 7, verset 35. Voilà. C'est Moïse, je lis au nom du Seigneur. Moutumoko attend acte 7, verset 35. Moutumoko attend Romains 11, 26. Moutumoko attend 1 Thessaloniciens 1, verset 9. Comme ça, token de moins rapide. Je lis au nom du Seigneur. Je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai attendu ces gémissements et je suis descendu pour les délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. Donc, biso tout le monde a Moïse mtakenda libéré. Mais Bible c'est biso Nzambe a utilisé kaka Moïse, Nzambe mokoni alobi awa. Je suis descendu pour les délivrer. Est-ce que c'est Moïse? Et ça Moïse te. Comme Dieu est esprit, Nzambaza esprit a utilisé kabanzoto ya bato. Esprit nyonso, même les démons, ils cherchent toujours le corps pour utiliser bakota. Utiliser. Donc Nzambe pas utiliser bakota parce que soka kiti na bonzambe na yemoko makolo na ye kiti et bébé. Tout est bébé to panzana to kufi le msu présence ko les gamakasi to kufi. Puissance n'est pardon que les gamakasi bomi biso. Muto supporter ngazate. Ya mutango Moïse alobi amona moya mona ezata alobi muto akoki komona ngai te Nzambe puis muto ana vivre et puis ce to tangi Bible bien to fouiller très bien Moïse amona Nzambe pété. Ah, so to tangi Bible alobi amona ki ange de l'Éternel, amoni ange. L'ange de Dieu pardon. Amona moto, amona mukongo. Et puis à l'écart rapide. Et puis, il fallait Jésus à bomba Moïse pour Moïse à mon même effet. Voilà. Comment ils a compliqué pour mon ensemble. Il fallait Jésus aïa, Moïse à côté na se roc, na katia roc wana, rocher pardon, à côté na katia rocher, rocher c'est-à-dire c'est l'image de Christ. Donc il fallait Moïse à côté na katia rocher. Pour protéger rocher et ça image ya Christ et mon ta protéger Moïse pas mon kaka mukongo kutu ya Nzambe. Donc à mon on peut rapide, vous imaginez. Donc mutumo ta ko mon Nzambe puis à vivre. Seul Jésus Christ de Nazareth. Yem ta mon yem ta zarana. Amen. Voilà. Acte 7. Jésus au monde et puis Jésus peut être bimi peut tout le monde est longité tout le monde a ganzot. Lim et longia bat ba ko ta la on pété. Lumière on les années longia Jésus bat ba ko ka monde té. Mais nzoto na au monde. Ceux qui na au monde à cause de la forme mo pour yo monde. Voilà. Jésus quoi. Merci une bonne question. Jésus au monde. Amen. Même les musulmans, ils longité, mais comment ils Jésus? Combien de témoignages tout le monde musulman ba témoigner mikolo na moni mutu moka bimelinga mais il faut à Jésus. Même un sataniste pardon a témoigné le bi na moni na zaki pumba. Na l'époque azaki na ndokina koma ki na niveau na telikolo. Ba pumba na butu ba na bitumba na bango ba yoka na ité na makam na bango ba sorcier. Babandi ko
groupe ba sorcier msusu ebandi kobeta ye mais amoni mutu moko na musika zoyi ya mutu wana za na lumière mo na misu ne alobi kaka botika ye alobi agangi te aganga te mutu wana aganga te bango na espace na likolo baobunda donc makambu oyo tomona na bafilme tomona ngo na basérie ya XOR bato bayebi film ya XOR bavai na Congo bayebi bakoli na Congo bayebi film ya XOR ndenge XOR azalaki ebunda na espace na basereste ezali sereste soki sereste bandoko ebunda na likolo na espace soki sereste omoni donc eza makambo esalamaka ya solo na monde spirituel alors baproducteur bafilme wana bazwi bazotiela biso toomona kaka non eza nango filme bazoyebisa bino réalité c'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Le monde spirituel existe et sataniste wana expliqué akomi pasteur alobi bazobunda na likolo babandi kobeta ye makofi abi jour bazalaki 12 ndoki ye moko ayoko kobunda na bango te bandi kobeta ye baku bazobeta ye abi non na okufa etango alinga kufa amoni mbala moko mutu moko ena lumière moko ye atikala ko prier na vie na ete depuis abota matikala ko prier te atikala ko kende église te mais à reconnaître abi mutu ana lobi ka voix moko alobi eloko moko parole moko alobi botika ye alobi mais ba tonnerre e beta na matoi na bango bakima bapanzana ye atikale alimbala moko azongi akwei na mbeto na ye nzoto ezongi tant nzoto esprit ne zongi na kati ya corps alamuki ayebisi mwasi na ye nazobanga mwasi na bi yo mpo obangaka na kamwe yo obangaka yo za elombeli yo obangaka te ayebisi mwasi ne te nakutani na mutu moko mutu wana nano namona aza na mutu aza na puissance bongo talobi kaka batonnerre ebeti na matoi na biso bakaki ebeti bato bapanzani mutu wana il faut ezala Jésus ndeni yabiki eza Jésus. Est-ce que Jésus se présentait pas n'enga Jésus? Non. Ayeka ko sauver. Donc yango frère sœur tante na loti lelo. Vision 8 ans tozo prier tant azao prier amoni cercueil na kati ya cercueil lumière ekote na cercueil donc Jésus akotaka ti na ténèbres. Na kati ya vallée o bato bakokota te ya ombre de la mort akokota bimisi lumière na yokuna yobiki. Voilà. Donc lumière na ekotaka partout. Mouto a stoppé Jésus azate, c'est lui. Yanga lobi n'appelez personne père sur terre. C'est lui le vrai. C'est lui le père, notre père spirituel. Voilà. Tout le monde a continué, on a 34. Oui. Si, ezaki rocher penda, oui. Nde tout le monde a ba grotte, à côté na kati ya grotte. En fait, c'est spirituel. Ba grotte, tout le monde a ba grotte ezak. Na ba montagne, voilà, à côté guna na kati. Donc mais c'était spirituel. Et ça m'a comme spirituel, mais dans l'Ancien Testament, ezaki palpable. Bokoke au monde. Voilà. Au moins un rocher vraiment normal à côté na kati. Mais pas Nzambe, Moïse azomona peut-être un rocher, mais pas Nzambe za rocher teza Christ. Voilà. Eza ndenge to banganga baloba na batu soit ba marabout alobi na yo zwa soso kendo boma yo zomona soso. Mais marabout ayebi ke za soso teza par exemple maman na yo papa na yo. Mais yo mo yebi te. Donc c'est ça le monde spirituel. Babino kota na ser rocher, yo kota na ser rocher, yo monika kota na ser rocher, mais za rocher te, eza Jésus. Voilà. Donc yango moni ba serviteur de Dieu oyo bayebi makamba ba délivrance te, bayebi makamba rechasser ba démons te, ndenge Jésus atindi biso lobi chasser les démons na Matthieu 10:1, chasser les démons
basala yango te yango moni moya bamakambo bacomprendre yango eza te soki ozoteya balobi oza libanda bible balobi oza sataniste bayebi makambo te. Jésus mtalobi chasser les démons. Il sait pourquoi il a dit chasser les démons. Donc ils ont ordre à Pesaki. Ils ont ordre. Donc tu jamais que l'on n'a qu'à Tamaramandam. Et là, il bossa banego ça et moko chasser les démons. Voilà. Donc dans l'Ancien Testament, Néma m'a mis auto poser question. Ils ont qui physique. Tout le monde il sous Élie. Tanga beleli moto likolo efungwa ma moto ekita moto ekiti etumi bato ezaki moto physique mais lelo na temps na biso tant to le baka faya moto ebimaka mais to mona yango te comme spirituel mais au mona ba démon bazozika ba sorcier mona moto na nzoto ba yoka ngondene donc comme spirituel. Amen. Donc sur la croix, Jésus a bâti église. Tant que tu billet épée na mupandi et tobol mupandi na balobi mai ebimi makila ebimi. OK? O peto tangango. Nzambe par la grâce de Dieu a révélé biso. Ba tubi Jésus épée na mupandi balobi mai ebimi makila ebimi après. Or moi si so quelque bota et lo kaliboso ngana assista plusieurs fois ya moi sinanga na zawana ma ebima liboso après makila ebimi après mwana abimi. C'est ezalaki tango église ebota maki. Mais est-ce que monaki bato ba obima mupandi ya Jésus ba okwe? Est-ce que bato batelema ba monaki? Non. Ba monité. Voilà pour ezalaki spirituel. Donc physiquement to monika ba ngo physiquement ba moni ba percer mupandi na ma ebimi makile bimi ba bio sala ma bongo so mutakufi. Or na monde spirituel église ezo botama. Or na monde spirituel makila wana ezo guérir bato, ezo libérer bato, ezo délivrer bato. Makila wana ezo racheter bato. Mais bango ba omona te. Même Satan n'avait pas compris. Makambo eleka na croix, ba comprenait te. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, pota na ba fimbo on attend bazo frapper Jésus et documentaire mon atala balobi foué wala bazao chicoter Jésus bachaki nini bachaka ba clou na suka nango ezana no mukile ya cheval mais na suka nango bacha lisusu na CT. Donc ceux qui ba beti et koti na nzoto na ye. Bien aimé. Donc à mon passe ya solo. Il y a longtemps que moni esprit à Élie tant que Jésus a prié, pardon. Makila et bimi tant que le père longo la coupe o. A mon qui image wana neni na okufa moni film wana ezaki somme angoisse ezaki moment bien te. Mais comme azaki destiné ya osalango asalaki. Mais ce que balobi na makila na bapota wa nous sommes guéris. Makila yango eliberaka. Makila yango esukolaka. Makila yango wana ebikisaka. Makila yango ne fungola nzela. Makila wana yango tike ya lola tike pona ko kende papa. Makila wana yango ate aza merveilleux. Plus que merveilleux Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui yote. Amen. Makila yango ekataka lien ya sorcellerie na famille. Makila yango bigisa bato ya sida. Bato belé na sida babika. Makila Jésus. Bato belé na tuber babika na makila Jésus. Amen. Toque maintenant, nasi ça. 34, acte 7, 34 à 35, la Bible dit, je vis la souffrance de mon peuple
qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour les délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. 35. C'est Moïse qui les avait reniés en disant, qui t'a établi chef et juge? C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans les buissons. Amen. Tu comprends que c'est ange? Est-ce que Balobi Nzambe mta abimele Moïse? Alors, dans 36 Balobi, c'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Amen. Donc, Nzambe est mom tasala musala, mais en utilisant Moïse, son corps. Puis Dieu a utilisé kaka ba corps, l'esprit, ba lukara toujours ba corps moro, ba kota pour ba utiliser ce qui mission moko boeza. Amen. Donc, ne biso pe toza boye, Nzambe a utilisé ba corps na biso. Yango na motivera biso to tambola na sanctification. Parce que tu teyaka, parce que tu yembaka, parce que tu beta keyboard, parce que tu beta drum, parce que tu bimar libanda, tu évangélisaka, parce que tu priera pour nabatu, tu intercédera pour nabatu, de maison en maison, il faut toujours sanctification parce que Nzambe robanda ko kita na ba corps na biso pour utiliser biso comme des simples instruments. Amen. Tu que maintenant dans Romains 11 26, nan atangi Romains 11 26. Romains chapitre 11, verset 26. Amen. Amen. Et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Amen. 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 Balobini, est ainsi. Nabanina 25, mamie, merci, que Dieu te bénisse. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Ah, bazo bela susu. Christ. Mais tout le monde qui est nakati, il y a Moïse, le libérateur. Moïse, image, il y a Christ nakati naye. Amen. Donc, tout ça, on a libérateur, moko Christ. Mais nakati Moïse, ça qui voilé, a bomba nakati Moïse. Donc, makambo Moïse, ça les qui Christ y est mon tendance, on te comprend dans on a na acte 7, 34 à 35. Donc, nga moko nzambe na kokita pona ko libérer peuple nanga. Est-ce que mutamona nzambe? Donc, ça ko utiliser Moïse. Mais dans la nouvelle alliance, Christ y est moko siko akiti. Aïe vraiment mobimba comme ça, ba tuba mone ba touchaye. Mais dans l'Ancien Testament, azalaki na kati ya Moïse, azalaki bomba, azalaki voilé ba tuba mone été.
Amen. Maintenant, 1 Thessaloniciens, verset Romains 11, 26, pardon. Maintenant, 1 Thessaloniciens 1 à 9. Non, attends, déjà. Plutôt qu'il est rapide. Un Thessaloniciens 1 à 9. Dans mon temps, il a été. Hosanna. Car on rencontre, je lis au nom du Seigneur, car on rencontre à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles, pour servir des dieux vivants et vrais. Amen. Amen. La 10 balobi, peut-être que aider le sujet comme plus clair. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Donc, tu comprendre le libérateur, pardon? Amen. Tu comprendre le libérateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui notre libérateur. Amen. Amen. Voilà. Donc maintenant, on a acte 7.35. S'il n'y a pas une question, c'est une question, ils ont vraiment tête, tu avancer. Acte 7.35, nous sommes autant à Michée 5.2. Acte 7, verset 35. Si moi, je note et ça peut bien. Pour que aider, monsieur. There is none like you, sweet Jesus. Yes. J'ai lu au nom du Seigneur, acte 7, 35. Voilà, dans tout temps déjà. C'est Moïse qui l'avait régné en disant qu'il t'a établi chef et juge. Voilà. Dans autre avancé, tout temps déjà. Michée 5, verset 2. On a trouvé un. Tellement beau temps à Michée, tu ne pas si pour tout le monde. Amen. C'est pourquoi il livrera jusqu'au temps où affrontera ce qu'il doit affronter. Et le reste de ses frères deviendra auprès des enfants d'Israël. Amen. Amen. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se représentera, il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec sa majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc chef, le vrai chef encore, tout le monde est chef. Jésus. C'est lui le chef. C'est lui le maître. C'est lui le directeur. Surtout dans Matthieu 23, n'appelez personne directeur, n'appelez personne rabbi, n'appelez personne père. Donc c'est lui le chef, c'est lui le maître, c'est lui le général, c'est lui le roi des rois, c'est lui le seigneur des seigneurs, c'est lui le maître de l'univers, c'est lui le père de tous les esprits. Quand la Bible dit tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, y compris les démons, parce que les démons peuvent aller bango peut confesser Jésus-Christ est Seigneur. Tout le monde hier, démon balobi Jésus fils de Dieu très haut. Ebindeni que voilà fils de Dieu très haut. Donc na bango confesser ka tchaka genou na se. Amen.
Donc démon nyonso obéissaka Jésus. L'esprit nyonso obéissaka Jésus. Même na nature et obéissaka Jésus. Yango to moni tant vague eye na gauche na droite eye tant vague eye bela Jésus au monde et se calmer vague ngo laksani ba problème. Benga Jésus au monde vague et se calmer. Mais le balobi a pesi biso puissance. Au nom de Jésus, vague, calme-toi, tais-toi, Okomona et Evanda calme. Calme qui m'écoute. Donc, le problème aussi, Ezana Matoi et Yokaka. La maladie aussi, Ezana Matoi et Yokaka. Au commandé malade de l'obi Kende, esprit à douleur, tu prieras plusieurs fois ici. Ozoka Moutaye, Nazana douleur, Nganazana douleur na liboko. Au commandé le bas, esprit à douleur, quitte mon bras. Ba au Kende. Ils ont dit pourquoi douleur et yoki. Douleur et yoka, ba obéi sarana kombo ya Jésus. Amen. Toké maintenant, toi avancer ou bien te souka? Ah, toi qu'on dit une autre fois. Voilà. Toké, hein? Non, qui est rapide. Ok, sorry. Mes excuses. Mes excuses. Voilà. Exode 1, 22. Exode 1, 22. Exode chapitre 1, verset 22. Je lis au nom du Seigneur. Moutoumsou Salouké, Matthieu 2, 13 à 14. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toute fille. Amen. Matthieu 2, toquez maintenant dans Matthieu 2. Matthieu 2, verset 13 à 14. Matthieu 2, tokomi, verset 13 à 14. Tokomi, hein? Voilà. Lorsqu'ils firent partie, voici un ange du Seigneur apparut à Joseph, un songe pardon à Joseph, et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera les petits enfants pour les faire périr. La Bible dit Joseph obéit, Joseph s'éleva, prit des nuits les petits enfants et sa mère et se retira en Égypte. Amen. Maintenant, ici, tout le monde encore. Même image, même scène. Tant bazo bomabana, na Pharaon atindi ba bomabana, awa pe Hérode atindi aba bomabana. Hérode envoya, fit tuer tous les enfants qui étaient dans Bethléem. Comment on est? Pourquoi Tolobaka Nouvelle Alliance exacte? Awa pe zaïka dans l'Ancien Testament. Tout le monde est zaïki physique. Peut-être maman poser question. Tout le monde est awa bomi batu. Bomi na l'Ancien Testament, na tanga Moïse, bomi bana. Bana mibali tout, batiki bana basi. Awa pe Hérode a sali la même chose. Or, Ancien Testament est sili na croix. Donc, awa bazo vivre nanu l'Ancien Testament. Il y a un monde makambo, ils ont charnel, ils ont physique, tout le monde a tout. Amen. Donc, il y a sika, ils ont été.
yango esalami kuna esalami sous na ntango ya Jésus. Donc ba même histoire, ba même scène eza ose répéter. Tozomona image ya Christ caché na kati ya Moïse. Omoni tant baoluka Jésus baboma ye kuna pe baoluka Moïse baboma. Tant bazoluka Moïse balakisi biso neni bakoluka pe Christ na Hérode aboma ye. Pharaon aluki Moïse awa pe Hérode aluki Jésus. Amen. Toi avancer ça clair hein? Yes. Amen. Amen. Nakanisi tosuka awa te bientôt baksa. Toi avancer. Ok. Pardon? Ok. Ok. Exode 2, verset 1 à 2. Tozongi sur un Exode. Bon, tozaka wa pembeni ka Genèse, eza na musika te. Bazaka ba voisin. Exode 2, verset 1 à 2. Exode 2, verset 1 à 2. Et le binen. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfantant un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Amen. Amen. Toke lisusu na Hébreu 11, 23. Balobi nini? Na komi na Hébreu. Amen. Amen. C'est par la foi que Moïse a été caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Amen. Amen. D'accord. Non, c'est bon. Amen. Que ce que Hébreu 11, 23, ok? Balobi nini? Amen. Pourquoi babombi mwana? Parce que j'ai été beau. Donc divinement Moïse était beau. Hébreu 11, 23. Mutumiso aluki Luc 2, 52. Mutumiso aluki Acte 7, 20. Hébreu 11, 23. On entend Hébreu 11, 23 pour une bonne compréhension. Hébreu 11, 23, la Bible dit: c'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie de fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse devenit grand. Combien de temps à Luc? Non, Acte 7, 20. Avant de qu'on a Luc. Est-ce que tu as compris tout le temps? Et que malem, tu as bien à ralentir. Hein? Acte 7, verset 20. À cette époque, naquit Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Amen. 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 Amen.
Donc maintenant, on a Luc 2, 52. On a trouvé un déjà. Ah, Luc 2, 52, tu as trouvé. Hein? Et Amen. Je vais au nom de Jésus. Je vais au nom de Jésus-Christ. Comme Jésus croissait avec en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. 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 Voilà. Tu comprends, Néné? On a un verset. On a Exode 2, 1 à 2. Hébreux 11, 23. On a Acte 7, 20. Tu comprends, Néné? On a expliqué plus rapidement tout côté intercession. On a mis les paiements à l'embi. Voilà, ce que tu as quitté comme assignment, comme devoir, tu continues R moko. Mais ce que tu as idée à l'obé. Ce qui Saint-Esprit a révélé quelque chose. Exode 2, verset 1 à 2. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Joseph azaki nani? Maria azaki mwana nani? Joseph azaki mwana nani? Le père de Jésus. Auti na lignée nini? Joseph. Hein? Jacob. Balobi na Matthieu 1, verset 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui y est appelé Christ. Donc, ndenge moko na papa ya Moïse. Bazaki ba payante, bazaki batu oyo, bayebaki nzambe babotami na lignée wana na descendance wana. Papa Moïse azali nani? Pardon? Voilà. Papa la Moïse aussi azalaki nani? Mami loba moi makasi? Lévi. Voilà. Voilà. Donc, batu oyo nzamba utilisaka asa mona bango na lola. Na likolo avant à créer biso. Avant à créer yo ayebi yo. Ndenge to sa la nzambe boye. Ayebi déjà na 2021 batu kombe ba bongwana. Yango l'ennemi a anticipé bandi ko bundisa yo bien avant. Yango to monia bandi ko bundisa déjà Moïse bien avant. Yango to monia bandi ko bundisa Jésus bien avant. Ba bomaka ka Jésus, ba bomaka ka Moïse. Likolo Moïse bani belé ba kufi, likolo Jésus bani belé bazali sacrifié. Yango tanga komi na port. Alobi na Simon, suis-moi, mbamo balandi. Est-ce que tu veux comprendre? Alobi na Jérémie na yebi yo avant okota na libumu ya maman, avant que tu sois formé, na yebaki yo déjà. Comment ça? Donc, autrement dit, ba souci na yo et ko changer plan ya nzambe te.
ba mawa na yo tristesse na yo ekochanger plan ya nzambe te kokima koservi nzambe ekochanger plan ya nzambe te masumu na yo ekochanger plan ya nzambe te bakanda na yo ekochanger plan ya nzambe te soki alobaki yo osalela ye okosalela ye. Yango na répété ennemi alandaka anticipaka biso nyonso ennemi anticipa a dérailler yo mais ata dérailler yo aide yo lisusu oyeba utu Christ opusana lisusu pembeni na ye. Yango il faut totangaka ba généalogie eza très important okoyeba Abraham auta wapi okoyeba yo outi wapi okoyeba Joseph auta wapi mama na Marie la mère de Jésus auta wapi. Donc nzambe aitilisaka tomonaka wi bato bazanga tina bato mais ayebi na ye bato wana nyonso o ba rejeta ye nzambe aitilize ba rejetanga na souffra nzambe ayebi bato wana nyonso ayebaki yo bien avant kotala libumu ya mama. Pourquoi ba ataka Enoch na âge à 7 ans 8 ans déjà Enoch azali attaqué. Pourquoi? Parce que l'ennemi savait c'est petit quand à Okola quand il va grandir, quand il sera grand, à conserver nzambe. Yango alanda déjà Enoch. Alanda papa Enoch. Ngamo frère na bino na bela ba maladie ya marque na marque toutes sortes de maladies na bela sinusite frontale na bela sinusite normale na bela asthme na bela bronchite na bela kosu moko chronique na bela misu na mona bien tenet ma belé na misu tout zolo donc tout nazalaki no ba bibon na nzoto bimaka pamba donc fragile saleté ko zwanga te funa zo infection. Vous imaginez, na Congo, na Moyouane en Afrique, 35 degrés, ce qui 25 degrés chaque jour, nga na sukola ma ya moto. Maintenant, le bagi, il faut sukola ma ya moto, ou sukola ma ya piote. Vous imaginez. Pourquoi? Parce que l'ennemi savait, Pétio, ce qu'a Koli, à servir le roi du roi. Alors, autant, il faut détruire na bébé. Donc ba souffrance ezoye la yo ba difficulté ezoye la yo e boma yo te zo e de yo eza nzamba zo forger yo. Moïse a kimi a kei a souffrir na désert a passé na désert 40 ans ezala ki ponzamba forger ye. Parce que rokai ko zala juge te tant que aza transformé te, aza forger te. Aza changer te. Yango tango alingi a jugé ba Israëli ba ebise qui t'a établi juge parmi nous. Donc ennemi a pour changer de destinée pour nous détruire. Ennemi vient que pour dérober et détruire bien-aimé. Ba souffrance, ba difficulté, makamu ozo kokate et pousse yo pembeni ya Nzambe. Pousse na sa so fort pousse na pembeni ya Nzambe ki okene musika bien-aimé. Et l'embisa yote et motivé yo. Ba délivrance to moni. Makamuto yoki ba ibara betwa la bato. Donc l'em su yo posa étoile yango ba Hollanda. Et ba lobi betwa wala ba kenda oteka ngo na marché ya ba riche oyo bazana kisi, bazana fétiche, bazana magie, ba magicien ba ko soma betwa la bato. Et ba mage ba monaki nini avant Jésus abotama. Ba monaki étoile. Et bah expliquer biso la ba délivrance nous ba sorcier bango ba expliquer ba bi mutu mo ko za na 12 étoiles mutu mo ko za na 7 mutu mo ko za na 8 mutu mo ko za na 3 na 1 ou 2 mais étoile musu ba bi za munene mutu musu za na étoile moko mais ya munene musu za ngo 12 ya minene yango balandaka. Amen. Surtout que na monde spirituel na monde d'autres za na ngo lelo omona tozana ba grande star tout le monde ba mise ba benga bon ba star point. Pourquoi ba benga bon ba star ba joueur o ba yeban ba celebrity pourquoi ba benga bon ba star elingo lo banini étoile. Oh Jésus ba monaki étoile ne donc makambo eleka na monde o eloko asikeza te ba yebi makambo basala. Voilà. Tomoni Moïse bakimisie
Jésus peut bakimisi. Amen. Donc makambo nyonso esalami pas Moïse et esalami pe pas Jésus. Donc tout le monde a déjà Jésus na kati ya Moïse. Saint nyonso ndenge passé kuna exactement ndenge passé na Luc. Yango na lobi tika komisala ba souci. Tika lo bana osa soute na lembi, osale eko changer décision ya Nzambe te. Ba bia bougera te avanda ninga zawa na changera te pardon, a changera te. Notre Dieu ne change pas, donc muto changer décision na azate. Ninga tanti na lobaki osa boimba mo bina osa asuste, donc a changer. Et non ka lobaki na osa bo pona o nation après a salité, donc a changer. Voilà, on peut ça exemple. Tout le monde dit combien va changer. Mais notre Dieu ne change pas. Et puis, attends, il changer et qu'on change décision en Nzambe pété à Otika la gare Nzambe. D'ailleurs, tout le monde a voté pour Nzambe. Aza Nzambe na bon Nzambe na yemoko. Alors, mouto bouger, azate tol na et ningana raté. Amen. Tu comprendre? Moïse azalaki beau divinement. Ah ouais, Jésus a sage. Na âge mouké déjà. Sagesse élevée. À quel côté il y a na âge mouké na temple. Balobi a étonné ba vieillard ou ba maître et allo ba kamwe. Donc bonzambe bandaki déjà depuis azamouké. Moïse la même chose. Azali déjà na mawa ya peuple na ye. Aotande ba oboma bango, ao se pelate zo sali bien te. La même chose na Jésus. Aïe tant au peuple n'a souffrir à l'habiter, il faut na kitanga imoko. Mais tout le monde est image ya Christ caché na kati ya Moïse. Ah ouais, c'est qu'on a Luc et Bimi dans le Nouveau Testament et Bimi. Kuna magamnyo c'est ça qui voilé. Ah ouais, ça sous voilé t'es commis palpable. Amen.